Ezali eloko ya soni te père oyo alambi mbwa abengi bato baya kolia na lopango na ye alobi mbwa ezali musuni normal lokola musuni ya ngombe lokola musuni ya ntaba lokola musuni ya meme eza musuni oyo tokoli na yango biso toza balo batoliaka mbwa bandako mwana tokoboma yango na quartier na ndako tobokola yango tomesana kolia mbwa aza musuni lokola ntaba lokola mbulu yango nanaliaka. Vice-gouverneur Jekoko Mulumba abengani ba mama o batekaka libanda ya marché Kindu na Masina ba mama baleli boyokai. Voilà, toza la marché Kindu na Masina. Nous sommes mardi 10 janvier 2023. Ah, toza ki sapatuke. Contrairement à ba mauvaise langue que ba bengani batu na wenze babuki biloko batu. De 1 to bengani mutute. To délocaliser marché. Boyebi babitida bandeko na biso ba congolais comme ba congolais. Balingaka toujours koza libanda koteka liboso wenze po bakambi kaka. Bazobo sanze a na boulevard entrée ya ville, entrée ya pays. Première frontière la République yango njeli awa. Botala a ne wenze zaki salité ne zaki lobby. To bandimba la moko. Embellissement esika oyo botala. Koza na talent ya kokanga suki kipaka te mwasi to mobali ndeko mobali oyo degré zo kokanga suki ataba na basi kutu bakosa à suivre cette émission mesdames et messieurs. Tambola na mokili omona makambu kasi tambola na Congo omona bikamwa tala école o na Sud Ubangi lolenge bana bali kotanga likolo ya mai récréation basakanaka na likolo ya babwatu boy. École o bozali komona kombo nango EP Taliba ezali école conventionnée protestante kaka ndenge bozali komona botala bino moko batongango likolo fleuve bana basakanaka récréation likolo babwatu s'il vous plaît. Le sac papa mobala bongi na mwasi moko te. Le sac camarade ya mwasi bilanga ya mobali. Le sac mobali olingozo akimia na bolingo za na basi ebele. Le sac mwasi bazalelaka ye fidèle te akomonela yo. Le sac mwasi ya malama za lokoso ya nzoto be lokoso ya mbongo te. Le sac mwana mobali soki mwasi apimeli yo nzoto ebe pimela ye mbongo. Le sac mwasi azweli yo mbanda linga mamo ya boti. Le sac olingi libota ya mwasi elinga yo zemisa basemeki na yo. Le sac otika malamu molinga bodumbeza na yo. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Nani alobaka ke Kinshasa ekomi saturé moya kotonga ndaku ezali te tala occasion epesa melio 15 hectares mobimba ezali bongo na commune ya Nsele ndeko mwana poto nyonso tu France, Belgique, Allemagne, Afrique du Sud, États-Unis partout ozali olingaka otonga tala espace na moins cher yaka kotala ba hectare oyo ezali awa na commune ya Nsele olingi osala ferme jardin na yebite yaka oyo nko osala yaka komona biso na commune ya Nsele entrée principale yango ezali komona na bana poto bana Paris yaka kozwa esika yo ozalaki fwa kumputu olobina ningaka na tonga na Kisasa me na mona ka place te occasion yango yo yaka kosomba hectare moko na moins cher 4500 à discuter soki po lingi 20 sur 20 30 sur 20 kaka ndenge yo kolinga pona batu ba ina Europe contact plus 27 49 34 23 532 bobenga bongo mama Dorcas pona ba o ba en Afrique benga biso na radio lokolo télévision plus 27 61 88 58 455 yaka kosombela bana eteni ya mabele po o garantie avenir ya bana kasi tala occasion to pesi pona bino pe lisusu yo tindaka mbongo batongela yo ndaku bakasi balakisa yo ndaku ya voisin nzoka ndaku na yo te soki po olingi to tongela yo ndaku ne bandeti na suka benga biso kaka to kosala ba service to sala pona yo oyo esengo te na occasion ya boyi ngai na manke te ndeko 15 hectares ya pamba yaka na lombango atevu sino esila to suki wana te na mangenge lisusu na commune ya Maluku na
mangengenge ba hectare mususu pe ezali yaka benga mama Dorcas na numéro wana akopesa yo solution yaya occasion ya boye o raté na raté te. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa epa Mama Charlotte, mwana mboka bon monake ba na mboka congolaise tala biloko ya kosala epa bapaya ateli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yangoyo soto yawa de 6 à 9 mois toke wana de 9 à 12 ans toza na nyonso bana mibali na bana basi soto yawa omoni oya bana basi ndenge mwana zoputsana toza lokola wato yene 8 ans ti komata yango yawa koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo abika la sabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soki olingo somba biloko oyo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokolo télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo epa ya pito kuta na kapona to solola makambo zo de kabongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ndenge bomona na sommet wana tokobanda na lisolo oyo ya mbwa ezali soko ya sonité liboso to banda ko kanisa lokola kaka bandeko na biso ya Kasai to baluba nde baliaka mbwa mesika boyi ekoma nango epona batu nyonso tu komona nyonso tu batu presque ba province ebele bakoma kolia mbwa batika kutu mbwa bakitati na kondo ko nyau na masimandako melelo boyi to problème makambu ya mbwa lokola bali komona awa bongo na komini ya Matete ndeko oyo balobi azali père to yobi azali père ya tata la beto père ya ndenge dini me père ye alobi alambaka na mbwa ndenge wali komona musuni ba okata tali musuni ya mbwa ye abi mbwa ezali loko ya sonité aliaka na mbwa banda azali mwana muke bakoli kolia mbwa yango akomi mukola ekolamba mbwa soka jo occasion alambi mbwa abengaka batu balia bukwa wali ko bukuta wale ezali ya mbwa yoka yemoko ndenge ali ko expliquer assez conseil makambu ya mbwa eza musuni tokoli na yango biso tosa baloba toliaka mbwa bandako mwana tuyakoko mango na quartier na ndako tobokola yango tomesana kolia mbwa aza musuni lokola ntaba lokola mbulu
yango na naliaka. Kasi azali ye moko te oyo aliaka mbwa bandeko mosusu mpe balela mbwa na ndenge ya kosakana te bango kaka bandeko mpe ya Kasai ndeko neti ndeko oyo ye alobi ye aliaka mbwa alingaka kosomba mingi musuni ya mbwa mpo ata baza na mbongo muke bakotela ye tala bisuni ya mbwa mpo alia atonda yoka ndeko oyo ayokaka ngo kitoko mingi eza kaka neti misuni ya bangombe bataba me yango namonaki eleki mwa moke puis okosomba ngo na talo moke bakotiela yo tala ebele olie mpe otondi otiki mpe biloko mosusu. Kasi kolia mbwa eza na ba conséquences nini surtout soki mbwa azali na rage balobi ole mbwa azali na rage ezalaka na ba problème mingi ndeko père to sango mokonzi oyo ye ayebi ba technique nyonso tu wana alobi soki mpona koevite makambo nyonso tu wana kolingaka te olia mutu ya mbwa mpo bandeko ebele toyokaka basoupçon ye mutu edoka mutu esala boye baliaka mutu ya mbwa soki ole mutu ya mbwa ezali na 80% ya probabilité soki mbwa aza na rage ekenda nebimi te mpo yo okoma liboma ozwa rage ya mbwa wana ndenge père oyo ali koexplike balobaka te na kolia mutu ekoza na risque ya kolia cerveau ya mbwa yango cerveau esalaka te bato bakoma liboma bon mpona ndenge misusu ezalaka bamalade nde omoni baliaka mitu mpenza te. Maintenant soki mbwa aza na rage eke obomi ye mbwa ya rage ntango mosusu eyebanaka te rage ekozala na incubation cedi maladi ebombami nanu epa nyama ntango ya kosemanifeste ekoki nanu te do mbwa aza maladi me yo oyebi te mpo oza technicien te ntango oboma mbwa le fait ya kosimba misuni na ye okosima meme cerveau esika mpenza siège mpenza ya maladi ezali soki eza mwa mputa moko kaka moke na mosapi to na maboko rage ekotili yo voilà donc le danger qui est là-bas nzoto na ye ekokoma donc na mikusa mpo so ebanda koyongwa bamosusu bakomaka meme déformé donc forme ya nzoto na ye échange n'a pas encore fait totanana baétude te mpo toyeba cause allergie wana mais en tout cas mbwa aza vacciné sokole yo moko okutana makambo na yo kasi tosukaki epai na ye te tomonaki mpe bamunganga bavétérinaire oyo batretaka bambwa balobi ezali na conséquence moko makasi kolia surtout soki mbwa oyo azali vaccine bino bozalaka omoni mbwa na nzela kaka ndenge wana tolanda mbwa olandi kondokoni olandi mbwa bobomi ye boyebi te mbwa wana azwa deja vaccin to azwa vaccin te soki mbwa azwa vaccin ezali na risque mingi soki ole ozala maladi ebele ndenge munganga doko tolo ali koexplike tolanda ye yaya toyebela bocomprendre topekisi moto alia mbwa te yo oyeba kaka baconséquence nango kasi na bato nyonso oyo baliaka ezali te bato nyonso baliaka mbwa bamisusu bamonaka soki ale mbwa ezali lokola ale motu mpo mbwa azali animal moko domestique oyo amesana na bato kolia mbwa to niau ezalaka malamu te mpona bango tolobaki yango na sommaire na biso vice gouverneur ya ville ya Kinshasa mwana mboka Jekoko Mulumba abengani bongo bamama oyo batekaka libanda ya marché Kindu na Masina alobi abengani bango te atikaka propriété lokola boyali komona bamama batondaki wana na nzela babimi na wenze bayeti libanda badaye kosala mwa désordre azongisi ordre na compte ya ville ya Kinshasa kasi mwana mboka vice gouverneur Jekoko Mulumba abosani ke morgue na ye na Kingabwa pe ezali kosala désordre tanga silisi ko bongisa kuna marché Kindu azonga pe na Kingabwa pona abongisa bongo morgue na ye to esika hotelema ezalaka te landa reportage oyo voilà toza na marché Kindu na Masina nous sommes mardi 10 janvier 2023 tozolakisa bato te contrairement na bamauvaise langue oyo babengani bato na wenze babuki biloko bato de 1 tobengani mutu te todélocalize marché boyebi babitide bandeko na biso bacongolais comme bacongolais balingaka toujours kozala libanda koteka liboso ya wenze mpo bakambikaka bato bazobosanze awa na boulevard Lumumba ezali entrée ya ville entrée ya pays première frontière ya république yango njeli awa botala awa nde wenze ezalaki salite nde ezalaki lobi tobandi mbala moko embellissement esika oyo botala embellissement mbala moko tobandi embellissement botala musana ezosalama awa
Mais lobby soki bozala ki awa bolinge bomona ke salité zali awa salité to bimisi plus de 80 camions à salité. Place ba mama ba papa bazoteka biloko. Ezaka ka makambu ya moto ya mabe. Tant bozo bana biso ke o année électorale mais élection pe ya ngoti. 200 personnes ba kosilika ba millions ya bato ba kosepela. Botika kokosa bato année électorale donc soki année électorale pe to tika pe kuluna bakanga ete atelo bomala. Police a tika musala. Ne découragez pas les gens. Beaucoup de choses sont là. Donc qu'est-ce que vous avez monté ma belle maman basala ki awa. Ye bande ko la so basaki awa. Boko mona ke na wenzi a indu ezali bango so ba koki pe place etikali. Donc chapeau. Ah, nous sommes là. Et c'est là qui salitaire beaucoup mon até. Ko même pas ko chama kolo. Mais les autres ko ba koti na kati ya zandu. Ba kati na kati ya wenze to ko cha pelouse awa. Il faut mboka na biso ebonga. Batu musu bazo fana bazo mo kanateur ba kanzone ke mboka o l'état zate. Je vous dis que l'état zali. Et puis mi beko ezali et puis il faut te faire respecter mi beko na mboka o. So banda se kwa ville ba tiki ba bureau na bango ba ye awa. Ke 4 heures tisiko. Botu na bato ba l'équipe pour ça na monsieur le journaliste. Bato bazo le kaleo na Lumumba nani na boulevard Lumumba. Na embouteillage kiti. Nyo seka incivisme ba chauffeur na bato bazo teka en désordre na kata na boulevard awa. Donc tout le monde a wenze ko na bo monde. To localiser bato. Bango sur la kata wenze ba fandit. Yaka. Bango. Ba mama eh. Esengo zali. Ofandi malamu te. Tambola na mokili omona makambu ke tambola na République démocratique du Congo omona makamu ici école obwali komona ezali bongo na Sud Ubangi école batongi yango awa to na Vietnam te to na Chine te mais na République démocratique du Congo ndenge na lobby précisément na Sud Ubangi bana batanga ka likolo ya mai loko na Vietnam. Voilà un reportage ou une récréation bango basakana kabongo na baboatu tout autour ya cour ya école mai na mai landa reportage ya badeko na bishi ya quel bullmark tala ndeti wana ye na muninga na ye bazoluka kai kaka ndenge bozali komona ti liboso ya classe wo botala bino moko batima yango batongango na système ya bavietnamien botala bino moko batie banzete uti na se ti likolo wo na likolo sikoyo batie bamabaya botala bino moko bana baotambola po bakende na kati ya classe système ya batman asimimir azonana kasi mir yango mpe eza ya mabaya tokoti na kati ya classe au première B botala bino moko awa na bana bakoti te bazwi baba bakangisi yango nyonso likola banzete wo espace etikali na semai bana bakotaka te bakoti bien drapeau na maboko bozali komona système bazali kotangela likolo na bomoni sac noir ezali bongo sac ya molakisi o na première A kokamwa ezala 3e 4e 5e 6e basangisa bango nyonso sika moko wo kasi bapesani mikongo kuna molakisi ya mwasi awa molakisi mosusu ya mwasi kote kuna molakisi ya mobali donc soki bazali kotangisa matière kote yo bino nyonso bozokapita ngo kokamwa. Déjà écrit page 23. Kobima tobimi toke na bureau botala bino moko ema me tala bureau ema me tala position directeur avandeli kokamwa libata na ye na se na mupanzi mwana ne azosakana aobanga kutu maite yoga communication senga kaka ko soutenir biso pour la construction ya bâtiment baba ba matériel locaux financement na ndenge projet ako kosala po ete tozwa condition malamu. Papa ministre ya EPST excellence Tony Moba situation oyo oyebi topo oyebi te po bayebisa biso ke ometizaka secteur tala vraiment ba condition bana bazotangela. Tolobaka yango congolais azali fwa kumputu congolais akoyi koteka ndaku ateki compagnie ateki nyonso tu po akende kaka poto Amerika poto Europe
ya Afrique du Sud to wapi abima kaka libanda po alembi mboka na ilikambu ya kokamwa pa ya bato msusu meto kokamwa yango pona ba Congolais te bandeko famille o bozali komona o bazali famille moko bandeko oyo bali kokota bongo na zamba ya Colombie oyo bato bali kokufa bongo bali kokufa te bazali plus de 25 personnes membres ya famille moko famille Mayala bali kokatisa bongo forêt po bakoma bongo na États-Unis landa bango nyonso ekopesa yo pasi mawa pe na esengo po soki bakomi libota ebimi na galère bango nyonso landa bango Mayala. Mirai Mayala. Yeah. Anta Mayala. Listen. Mayala, Uncle Mayala. What's your name? Huh? Listen, what's your name? Yvonne Mayala. Come on. Pires Mayala. Funk Mayala. Gisèle Mayala. Naomi. Yeah? Naomi Mayala. Mayala. What's your name? Mario. Mayala. Come on. What's your name? Listen. Mayala. Listen, Mayala. Yeah. Mayala. What's your name? Laura. Come on. Gracia. Irene Mayala. Keta Mayala. What's your name? Listen. Afon Mayala. No more. Yeah. Judith Mayala. mwana mobali oyo azali talentueux a tozali bongo na Tanzanie ale kokanga suki tala rapidité ale kokanga rapidité suki wana lokola kaka mwana basi ata bana basi msu bakanga suki boyete bo nana alobaki ke suki il faut kaka bana basi bakanga yango non mais tomonaka yango mingi na ba salon soki mwana mbala okanga suki akanga suki kitoko koleka kutu bana basi doki soki mutu ana talent tobebisa yango te longoni apelo kumu na mwana mobali oyo talentueux mais tomonaka mingi so mbala alali kokanga suki akomanga na tendance ya basi tokolika ke yenenga ali wana akosuka bongo te tolakisi bino ka po mona ke talent ekipaka te tokomona bana basi msu bazali ba mécanicien bana basi ya ba maçon bakoma bana basi ya ba ingénieur bakoma kasi pona nini te mobali pe abalokanga suki azali ye moko te oyo tosuka ka exemplaire mpona kolakisa bino tala talent ya mwana mobali oyo topesi ye longonia pe lokumu oyo pe Congolais nyonso tout mwana mbala akanga suki koyoka soni te ezali eloko ya soni te ezali talent bapesi yo sala lango lokola yo moko olingi to komi na suka ya émission na biso bandeko merci na bino ndenge bolandi biso merci sika bozali bozwa lokumu pe nkembo omboka ya bino tolobaka chaque fois bandeko soki tosali émission oyo kobomba yango mpona yo moko te partager peut-être intéressé ote et ko intéressé ndeko moko songolo esika boko mpakala bandeko ebele baliaka mbwa bayebaka te ya une différence oyo koko lia mbwa oyo aza normal aza vacciné te na mbwa oyo azali vacciné balobi soko le mbwa oyo azali vacciné te c'est bon soko le mbwa azali vacciné ezalaka problème mais mingi bato baliaka mbwa basengi na bino bolongolaka mutu bokundi yango bobwaki mutu bola mutu te soki pase siko le mutu eke mbwa azalaki na rage oyo nano ebimi te ebendaka ke mutu akoma liboma tolakisaka bino video moko kala mbwa moko ya rage ashwaki ndeko moko ndeko wana bali koganga lokola mbwa soki oke kuna bokomona yango peut-être ndeko wana aliaki mbwa mutu ya mbwa ya rage to ashwaki mbwa wana ye moko nde akoyeba. Merci na Mamari Naoumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage, coordonnatrice à chaîne Oyo, Radio Lokole Télévision, mais aussi Radio Lokole TVD. Bon, s'abonner pour la deuxième chaîne d'Abso Bandeko. Ça ne pèse rien, Bandeko Beti, Radio Lokole TVD. To Beti, Radio Lokole Masolo TV. Bon, s'abonner pour vous, la chaîne Nabiso, deuxième chaîne Nabiso. Partagez. Merci na sponsor officiel ya chaîne Oyo Mama Charlotte Kaputu la dame de fer. Mama Oyo à chaque fois nzela pour kosunga non seulement libota na ye mais peuple congolais mobimba tala basi Oyo to na bango besoin na mboka na République démocratique du Congo pour na mboka ekende liboso. Ye na benga ka pe habilleur officiel ya bana na biso shop munene shop d'habillement ya bana ezali na Afrique du Sud précisément na Edenval. Na Greenstone Shopping Center so okay kuna bandeko na shop numéro L119 okomona bilamba ya bana
ya mike ya marque na marque ya loko ba griffe to pe na Jamestown Town côté ya KFC wana bokomona shop mususu pe eza wana donc so po ina ko yate okoti kaka na internet na tekelot obeti kaka Little People Shop okomona kobima obimi opone article na yo bakoya ko deliver yo ti na ndaku olie osala commande na Chine na wapi yo zali partout na Europe na Amerika na Congo na Afrique benga Mama Charlotte Kaputu bakotindira o bilamba ti esika yo ozali mwana alata na guna yo ela ndengo wana. Voilà, merci Nabino, tokutani susu prochainement pour un numéro mususu ya Radio Lokole télévision. Ndenge bomoni wana bandeko publicité to ali ko teka ba terrain ba hectare ezali na commune ya Nsele na Mangengenge pe na Maluku. Ba numéro ya li wana publicité de ezelekaki bomoni obenga biso okosomba terrain. Papa, oza obebisaka combien obebisaka besomba mo mabele na yo tango za moins cher avant que toi ne koma peuplé ouais ko regretter au sombi on a moins cher plus tard au côté na moins cher likolo kuna. Voilà, c'est un peu ça. Tout ce qui awa restez branchés, bon partager émission. Nous profitons pour souhaiter joyeux anniversaire à maman Irène Machiandoki. Au commis hein, voilà, mbotama elamu. Tout ce qui awa. Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman. Bruno Mars. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la peignoir. Dans les papas, la bonne son mari les a dit non tout. C'est une famille. Voilà c'est le bâtiment. Une famille au monde assis dans le une famille c'est une famille quoi, c'est un modèle, c'est un couleur réveillé.
na chapeau na mokepi tu une famille oza ensemble tu une famille mpona ete bakobenga ensemble mais bamoi wana donki bati oyo ozomona couture na relax voilà nyonso tu une famille couture tu une famille donc wana kisasa nyonso bana Congo to consommer Congo une famille yango mpona bino to consommer yango donc c'est une famille na kisasa tokozokokana na komoni somo mali lebeti mwa mbula ezala mingi ya compagnie quoi moni jaquette oyo kotira une famille en collaboration na Mercedes tu vois oyo tongela yango na Mercedes jaquette oyo c'est une famille c'est une famille fashion mwana mboka otombola bembele mboka bapaya oyo jaquette c'est une famille jaquette oyo na chapeau tu une famille osalinoko tu une famille na chemise na ye kotira yango wana tu une famille jaquette oyo moni hein consommons Congo merci avec un talent ils veulent tous devenir riches mais avec un travail basisaka kotombanyele netitirete komona besolela bapateseni molidekota babanda batoti kurana tangani na sanse yo nde moyise na ngasi